Bandeko esali pasi pe mawa, esali pasi pe mawa. Kaka ndenge na misana ko pesa toli, lelo na pesa toli na bandeko basi particulièrement. Nzamba pambola bino, encore une fois de plus, ezali émission na bino bolingaka toli kati na bonzambe. Présenté par la grande dame, Mère Dorcas, la porte de gentil. Oui, bolobaki mère, tolingi pas actualité. Toyebi ke actuellement, ezana sango ya mawa, ya pasi, oyo ezoko ronge mitema, surtout ya ba mama ya bandeko basi, par rapport à oyo leka tout autour de nous. Ezali na ba video to pe ba photo eza kotambola ya bandeko basi, ndeko mwasi te me bandeko basi ebele oyo babuti kozala victime ya ba violence conjugale et ba trouver kufa bakufi balali bibembe batiki bana ya mikie, s'il vous plaît. Ezosala mawa, ezosala pasi bandeko. Soki na lelo na video oyo ndeko mwasi yo kangai. Partagez émission, partagez vidéo, partagez lien. Nzamba opambolo oyebite obikisa nani. Ezali mawa, ezali pasi na koyoka makambo ya lolenge oyo. Chantre chrétienne auti kokufa na kombo ya Osinachi. Toyebi ndeko mwasi oyo Osinachi Nwachukwu apambola batu ebele na banzembo na ye. Elle venait de trouver la mort après 12 ans. Ya libala ya naebite na bengango ya calvaire na kati ya mariage où l'homme ne cessait de lui battre à tout moment. Ya kobeta bandeko mikolo nyonso makofi ndeko mwasi akoma saki ya box. Esengo na libala ezalaka te, kimia ezalaka te, ya kotuta ya kobeta babondeli basupplier combien de fois boya libala oyo. Elle ne voulait pas quitter. Pourquoi? Bako excommunier ye. Abane ko banga bako excommunier ye. Elle ne voulait pas quitter. Lelo oyo bandeko aza entre ciel et terre. Atiki 4 bana ya mike mike. Eza mawa pe pasi. Quelle naïveté, s'il vous plaît, excusez-moi. Les amis, nalobaki na pesa toli na bandeko basi. Nulle part ekomami na Bible ke tobala na rapoto ya kokufa. Babala rapona koya kokufa te bandeko. Yesu si akufa pona biso. Libala c'est pour l'amour. Maboko mobali eservaka pona ko sala bolamu. Pona ko protéger, pona ko caresser, pe pona ko pesa plaisir na mwasi na ye. Et non pona ko beta, pona ko nyonga, pona ko sakana na mwasi. Esali pasi pezo sala pasi. Yango na kote ya pe na koloba na bandeko basi boye. Bisiko zozo yo kangai. Soki na libalo ozali, ozana kimia te. Parce que ko beta ezaka makofi te. Il y a des hommes qui sont forts en torture moralement. Ça c'est plus dangereux. Très dangereux les amis. Batuba ko sala ba traumatisme.
bato bakosala dépression surtout basi na mboka ya poto. Il y a pas longtemps na quartier nga na vandi na mona mama moko bandeko, une jeune maman, bato banda koloba aza congolaise, nayebi trop te, j'ai pas trop d'informations, mais j'ai vu cette vidéo non loin de chez moi. Na nzela pembeni ya mosala na nga, mwasi oyo abima motakala na balabala aza kokima mbango na direction ya mituka. S'il vous plaît, une jeune dame esala pasi na motema nu, s'il vous plaît, elamba na nzoto te. Tout ça so bolandeli boyoka dépression. Di ya nini soki bolandeli boyoka mingi, c'est vrai ba raison kozala ebele, mais croyez-moi, bandeko basi ebele bazosala ba dépression likolo ya ba violence conjugaux. Ndeko mwasi ti au son de ma voix, libala oyo kovanda kimi eza te, okobetama na makofi to mpe na nzoto, okobetama moralement. Mobala fingaka, il n'a aucun respect pour toi. Achosifiaka yo, azwako eloko pamba, oza na tina te. Omitunaka mituna, mais est-ce que vraiment ngai oyoyo, omitunaka mituna ebele, omilobelaka makambo ebele. Mama, soko zwi lebaki kolanda video oyo, yebaki nzamba okita na likolo te, akita na se aloba no mwana na ngai songolo. Ngai oyo na kiti mpona kopesa conseil. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzamba osola na yo yaya. Bima na libala o okufa. Bima na libala o okufa osumuki te. Ndeko mwasi azalaki ignorante. Yango balobaka mon peuple périt faute de connaissances. Les amis, l'ignorance tue. Et cet homme ndenge na yo qui soi-disant azalaki pasteur, azalaki mosali na nzambe. Yango mwana mwasi wa bande kobanga alobi bako excommunier ye tellement basi brainwash ye déjà, donc mutu basukola ye balava ye cerveau bakotisa inculka ye sorte ya je sais pas enseignement hérésie moko boye babiloko moko boye oyo pasteur ebele bazokokosa mpe bakoteya basi. Yana bamama ebele bakonyokoma na bamabala, mais na église pasteur ayebisaka eke mwana na nzamba abomaka libala te, mwasi abomaka libala te. Mama basala ye mpo azalaka motema monene. Mama ifo abokolaka bana, mama ifo abatela famille. Ata mobala asali nyonso, abimi libanda zwi basi 60, yo oza na tina, oza na droit ya koboma libala te, parce que yo oza mwasi. Omoni Bible elobi tango Yesu alobaki batuni motuna par rapport à divorce, alobi mobali ana droit ya kokabwana na mwasi en cas ya infidélité. Alobaka na mobali, aloba na mwasi te. Faux, archi faux, faux, archi faux. Le problème est que batu batanga la Bible te, batu ba questionnaka molimo mosantu te, batu bafungolaka mayele te po ba comprendre, baza tellement likolo o bakoloba ne yango akogobe, o bakoloba ne yango akondima, et pourtant nzamba za nzamba batu nyonso. Ce n'est pas seulement le pasteur nde mutu ana droit kotanga la Bible ya kopesa explication. Tu as aussi le droit ya kotanga la Bible ya questionner molimo mosantu ya questionner nzambe. Batuna Yesu motuna par rapport ya infidélité et a répondaki par rapport ya infidélité. Soki batunaki Yesu par rapport ya violence conjugale, alingaki a répondre par rapport ya violence conjugale. Alobi na ba disciple boy, soki ba persécuter bino na mboka moko, bokima na mboka mosusu. Les amis, il s'agit de la vie. La vie est précieuse. La vie est sacrée. Nzamba tie mutu na mokili na tina. Tu ne peux pas venir arrêter la vie d'une personne comme ça. Oye ko éteindre mutu boye pona bakanda to soki pona nini. Et yo pe bako nyonga bako nyokola oti sanke tu es au bout de tes forces ou encore ozomona penza. Il y a des femmes qui savent que awanga na okufa. Mais avant dina ye, quelle naïveté. Je ne sais pas au nom soki ya bolingo, naïbité au nom je ne sais pas ya libala, et komami wapi, exista kate zalakate tala.
bana baboko maka malamu epa mama na bango. Lelo soko kufi bana no bakonyokoma. Lelo soko kufi bana bakoma ba fazer. Lelo soko kufi bana bakoma ba délinquant. Lelo soko kufi bana bakoma ba voyou. Lelo soko kufi mwasi o tata na kobala te muto ya koboko lelo bana na ndenge yo zo koboko la bango mama fungola miso. Mama zala mayele kozala zololo te kozala zoba te bololo te okoya kokufa okotika mokili. Nzamba azosola no na nzela na nga bima na libala oyo tu ne pêches pas. Kolanda ba enseignement ba pasteur baluba te. Bayena ba coutume baluba na kati ya ba église. Mwasi ka mwasi azana eloko koloba te epa na mobali ka mwasi aza jingi ka mwasi aza eloko te. Ka mwasi il faut vendre na lamba fufu akota cuisine asala eloko mususu te azana se ya mibeko mobali tout ce que l'homme lui dira ako imposer ye fukama longola bilamba e ya ko ya sali o ya lingi soko sakani azui fimbu abeti yo. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Les amis, lorsque la Bible parle de l'homme, il s'agit de la femme en même temps. Si l'homme a le droit de divorcer, la femme aussi a le droit de divorcer. Mon frère, ma sœur, divorce, eza rapona ka infidélité. Ce qui est sur le bel infidélité, eza parce que batuna ka emotuna par rapport à infidélité. Est-ce que boye ba ke car on a 1 Corinthiens 7. Ma komi ezolo ba ke soko bali païen. Wana droit ko divorcer. Est-ce que boye ba bato belé ba tia ngo kate? Pourquoi? Parce que bato ba kosi ba passer bazoko kosa bato. Bandeko ya na basi ebele balela na bakombo ba pasteur, moi personnellement je connais. Maman pasteur a ebinyon sauté. Na lobi teke, moi qui vous parle, naza mosel na nzambe. Na lobi teke, boyi na bo finga to bo rejeter enseignement ba pasteur. Non, il faut simplement kozala maele. Bible zolo ba ya malamu zo ya mabebwaka. Nga na yebi batu balela baninga mibale nga na yebi personnellement balela na komba ba pasteur. Aluka boma libala pasteur ayebisa ete mwana nzamba boma libala te. Esimbi te mobali akenda sundoli na bana. Moto atikeli na chance moke ya kozwa libala komolela. Alobi c'est à cause ya pasteur Songolo. Soki na yo kaka. Soki na yoka motema na nga. So na landaka makanisi na ngai. Soki na zoka décision na nga ndenge na kaniselaka na lingelaka nde lelo na se retrouver na situation oyo te. Mama nazokoloba na yo. Libala eza eloko ya esengo. Selon Dieu, les plans merveilleux de Dieu. Libala eza paradis na se na moi. Soko se retrouver na maboko ya criminel ya assassin. Sala très attention. Parce que okokamwa ozo bima na nzoto molimo na âme na moleme kabwani molimo na nzoto ekabwani ondima te. Ozo kende pe ozo tala nzoto no etikali na seng. O ngai ozo luko zongo moya ko zongo ezate pourquoi? Parce que okufi. Oui. Okei na jugement soki po okende wapi so na lieu de repos gloire à Dieu. Lokola yo tosaki tellement maloba nzambe mingi yo ozaki soumise jusqu'au point où babimiseli ombeli bachuba yo au nom de l'amour, au nom de la soumission, au nom de Jésus. Tu es là ovandi embusube ozeli nande babomi okei okende na repos pa na nzambe malamu kende. Mama vie eza elengi. Yo okei biso totikali. Toya tokoteya na matanga na yo, tokolela, tomeli kaneta koka toleta bato zongi na bandako na biso bisengwe vie ezo continuer. Na mboka pétage, mboka elengi Congo, toko sepela, toko bina, toko nyeka yo entre ciel et terre. Bana no bazolela, bana no bazotelengana. Pasteur o ayebisaki mwana nzamba bomaka libala te. Pasteur o ayebisaki yo ke mama vanda kaka nzamba kosala azoko baluka likola mbetu na mwasi na ye bako sote bako ganga bako beta bashiti bana na ota mususu kuta kobosa na bango ya ta kotala bango ta koyeba même pas bisika bako zala te. Ndeko nanga vie eza précieuse vie eza moko soko mibateli te muto kobatelo azate soko milingi te muto kolingwa azate soko misungi te muto kosungwa azate yana bandeko basi bako kufela bolingo bako kufela biloko asa makolo on dirait mobali oza na ye ye muto asukisi mibali oyo asala aka ye muto akoko sala mama malamu
landa bilengi na bisengo okufa mokolo mosusu ko regretter. Les amis, il y a des femmes bolimbisanga naza na kanda na pasi na motema. Il y a des femmes qui sont en train de souffrir na kata banda kwa mabala likolo makambo. Ya na basi basali ba dépression. Ya na basi muso okutani na nzela cheka belu me omona keno bote boyi. Apakoli ba mafuta shia osa otale longi tellement frustration likolo ba torture azozo na kata ndako libala opesi 45 ans mais aza na 35 ans. Ata cheka belo onde ni na bongaka te. Mafuta ata che ndenge nini esimbaka te. Baninga bako tia ba make-up pour sentir penza mutu azalaki penza elongi musuku siko basa bilongi maseke matie make-up olobi wow une jolie fille. Mais oya ye na make-up esimbaka te pona nini torture eleki na ndako libala. So bato bazata lela kaka. Na osola na yo, oui, c'est à toi que je parle. So bato bazate olela kaka. So ba omoni bato zoko sa assembla comme si mama okokufa. Libala eza finalité te, nanya kosiyo. Nanya kosiyo, il y a des femmes qui vivent dans des foyers oyo na fond libala ese kufa etikala kana forme po ba monaka que non abala. Pour soi-disant Sony, le ridicule ne tue pas. Sony bomaka te ndeko. Yo ne mutozo komi boma. Souci ezala carnivore te meliaka nzoto. Traumatisme eliaka nzoto mama. Oko fionu koko konda bakokango na Tibère na poto kokamwa bisika biloko kolia ezalaka. Où que tu sois en Afrique partout. Oko kufa. Olalola muki te balobi crise cardiaque po ani ba problème elekaki tellement na moto. Bible zoloba malamu morso alipa na kimia. Ke bisika misuni ezali na kozanga kimia. Mama boma libala wana eza finalité te. Tika ya kende nzamba opeso kimia. O se défouler, tu vas sentir vraiment que non na pemi. Oui. Tomoni makambo ebele bandeko. Oh, pe ba mona ineti que non c'était la fin, mais en réalité zaki na fin te temps ba comprendre ba te ba se révolter baza na kimia lelo ozwa mobala malamu nzamba osalo grâce tu es dans tes droits. Il y a des choses oyo nzamba ruta likolota ya kita aya kita parce que à part ndeko na biso ayembaka bandeko ndeko na biso congolaise bauti ko bomaye Marie je crois noté ba obenga comme ça Marie noté je sais pas Marie noté na France. Quelle naïveté kande na uti koloba mobali si a betaili bende na mutu bandeko a se retrouver na coma basala opération mutu mobali akenda prison soki 2 ans soki combien de temps. Tant mobile si peine na ye abimi ba pesa 100 mètres ba pesa 100 mètres mais ndeko mwasi oyo au nom de l'amour aye kozongisa criminel na kati ya ndako bandeko na meki kovanda na réfléchir na yebi na luki kombo na so bate phénomène to pe loko na bengango nini muto azaki prêt à bomayo mbila tie musika na yo pour te protéger maman. Les amis, ça c'est l'envoûtement. Vous savez quoi? Un moment, c'est possible de gérer ces envoûtements. Oui, on peut aussi gérer l'envoûtement. Oui. Parce que les babilo mususu personnellement na ebité. Ya onta to lo bana bato tala. Bon dimela Yesu. Donnez Jésus la place dans vos vies, dans vos cœurs. Croyez-moi. Bozo kimia parce qu'il y a de ces choses-là sans Nzambe okokate. Sans Yesu okokate, tu as besoin de Christ pour rendre capable. Parce que c'est lui qui crée les vouloir et les faire. Parlez du Saint-Esprit. Voile et quoi on a mis. Parce que bilo musubat ba osango na sans envoûtement. Ça c'est anormal. Et anormalité, et ami pépé, o ba benga on fou là. Au vivant en danger. Vraiment. Mozui criminel aux ongsi nandako. Mobali para beta kaye, muta kuiti, vous n'avez pas l'idée. Vous pouvez imaginer, mobali a étranglé moi si s'il vous plaît, na miswa bana, moi ça zo ganga, boebi étranglement ndenge zalaka, moi ça comme souffler, mais mobali a zo continuer.
Les amis, jusqu'au point où orbite et bimi libanda. Orbite eza mbuma misu. Et bimi libanda mutasumbi na bilamba. Vous pouvez imaginer. Botala niveau. Na misu ya bana. Bana babisi papa, mama kufi. Boyebelo mobala salaki. Aka azui molangi ya whisky afungoli clairon. Les amis, eza possession à la 9e puissance. Possession démoniaque. Possession démoniaque ekeseni. Oyoko à la 9e puissance. Donc à niveau ya extase. Une telle personne. Ne mobali mutavana ane na ndako. Mais attendez, koma mususu. Na ebite. Ezaka nini. Posa ya nini. Na ebite. Na omituna. Bilengi. To likambo nini. Lelo kufi. Oza entre ciel et terre bana batikali. Mbila memi mobali na garde à vue. Bakoki même pas ko sambisa. Et pourquoi? Niveau ya kuiti, vous n'avez pas l'idée. Niveau ya kuiti nde kuiti. Et puis bandeko basi, un petit conseil, hein? Excusez-moi, c'est vrai, la beauté ende baloba kezala relatif ezo kipete. Et mutunso romona eme tala ezana babilongi mususu, hein? Otali yango vraiment so za muta 6e sens au comprendre que oyo non o akuluna. Malgré pembe neti tata wa nde wa bominde kona biso a congolaise. Malgré pembe, malgré hiver apote sukoli poso, mais so otalika forme ya mabundi wana na mbrunzu wana lobi ke oyo botala bilongi. Pareil na ndeko ya mwasi o babomi na Nigeria, surtout tatana elongi ne so bomoni yango yaya. O sepela nango te, oko sepela nango te vrai fa quoi. O kapena kulu na meya tata. Bandeko esali pasi pe mawa. Donc vraiment c'est révoltant. Ndeko musu ya mwasi ya nigérienne. Na bosani ko tcha photo, fallait to tcha ba photo ya bana ba mama misato awa. Batumbie na kati ya ndako, s'il vous plaît. Ye batumbie na ndako kake pa mobali, s'il vous plaît. Likolo bazuwa ezanga mutuna makolo. Ah, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bandeko basi, réveillez-vous. Réveillez-vous. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous savez, moi, c'est tellement la valeur que vous n'avez pas l'idée. Lorsqu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous savez, la femme a la capacité, la possibilité de transformer mon kilimobimba. Tant moi si, ou éduquer moi si, c'est la femme qui va inculquer des valeurs aux enfants. C'est vrai, na foyer, na couple, ils la moi si na mobali, mais c'est plus la maman. Ndaku, c'est la maman. Et en Bible, zoloba, une femme sage bâtit sa maison. Moi, c'est à l'or au sakanana été. Moi, c'est à l'or à pas en bâté. Moi, c'est à la valeur. L'homme bali bazo sakana, basi bako chosifier, basi maman. Ouana mobala zo reconnaître valeur na yote tikaye. Va ailleurs. Le Seigneur a aussi en sorte que tu puisses te retrouver quelque part. Ou encore trouver une personne ou akoye ba valeur na yo. Vous savez, or, to diamant, na maboko ya mutaliboma, yaya, ausaka nango. Et yana mibali musuba na ba bijou na maboko, mais malheureusement, au Bible zoloba, c'est donner des perles au pourceau. Oui, ana diamant na maboko, ana bijou na maboko, mais tala ndenga zo foulé grâce aux pieds. Ako sakana nango, maman, tu es au son de ma voix. Tu vis cette réalité pendant que na tu sens qu'à toi que je parle. Nzamba osola na yo. For God's sake, pour l'amour du ciel, surtout pour tes enfants, sauve-toi. Ma chère, sauve-toi. Baobomayo, okufa. On se retrouver entre ciel et terre, bana batikali. Libala ya finalité te, ekomamite. Enseignement diabolique, ba kote yara bato yo, que moi ça n'a droit qu'au divorcer, c'est du n'importe quoi.
Oka pasteur azoloba non, la femme est sacrée. Mais le contraire de sacré, c'est quoi? L'impureté. Donc l'homme est impur, c'est ça. Et vous croyez, les gens croient à ça. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, il est impur. Hein? La femme est sacrée, c'est pour ça qu'il n'a pas droit. Est-ce que ça est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a un sens, Marambo? Non, tu vois, la femme est sacrée, c'est pourquoi la femme n'a pas le droit de divorcer. Mais attendez. Bah, réflexion, moko dongi. Eza pasi pe mawa. Il y a des femmes oyo mobile akenda tikaye. Akenda ko se trouver kozwa refuge ailleurs. Ako sepela kuna pendant des années, pendant des mois. Ye passer a yebisa eka yo sambela kanzamba kosala. Et azo continuer kosambela ozela nzamba sala. Ah mais na yebite sona bengo na kombo nini maman. Ouais, je me réserve vraiment. Mais franchement, crois-moi yo penzako, je sais pas s'il faut dire quoi. Ouais. Bandeko sali pasi. Les amis, et sali pasi makasi makamboyo, et sali vraiment mawa. Komona bandeko basi bakufika boya flair d'âge. Ndeko na biso a Chantraza a botami na 1980, série 8. À peine 42 ans. Na bikoute so akokisa 42 ans. Ndeko na biso ya mwasi ya congolaise babomi na France. Elle n'a même pas 50 ans. Ce qui plus ou moins 47 ans de na okina lisolo, je sais pas. Elle a l'air très jeune, hein. En tout cas, atiki bana mikemi balé à 8 ans et 9 ans. Il y a Nigérienne pareil atiki 4 bana. Oya chantre. Il y a Nigérienne o mususu batumbi na moto ye atiki pe 4 bana. Yepe akufi na 45 ans, je crois, son sanité. Oui, moins de 50 ans. 45 ans, ouais. Donc je parle de 3 femmes tuées. Na semaine ka oyo tozali. Ouais. La femme congolaise a autokufa soki 24 heures, yango soki toke 48 heures. Ndeko na biso nigérien a koufi 72 heures, 3 jours. Et l'autre femme ya nigérienne on a olobela, je crois 4 jours tozokende. Donc, eza mawa, bandeko nanga eza pasi. Basi, réveillez-vous, réveillons-nous. C'est pas normal. C'est pas normal. Naebite, naloba lisu nini. Malobe ezosila, maele ezosila, makasi ezosila, pasi na motema. Les amis, la vie est précieuse, la vie est chère, la vie est sacrée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh maman, en tout cas, bozala makasi. Bako beto, bako nyonga yo, bako nika yo, bako tuta yo, ne saki ya boksi ya mikolo nyonso. Ovai na yo. Oulala, au nom de l'amour. Waouh. Oh bana. Eh maman, okufa bana on na oboko la bango. O kapé bako pesa conseil. J'ai horreur ya bato bayaka olobo ba mama na biso akala. Bavandaka na mabala. Na epesaka nga kanda lingalo na ba conseil oyo ki ya ba mama na biso akala. Babokola biso. Bavandaka na mabala. Bamona ya ndenge na epesaka nga kanda, vous n'avez pas l'idée. Ya moto akufa pona bana. Soka akufi bana wana na obokola bango. To ba mama ngo bokumisaka ya kala boyebi combien bakufa. Oyebi combien malgré banuni mena ba blessure interne ya kosakana te. Et ba blessure wana il communique ça aux enfants. Et bana bamoni comment est-ce que la maman souffert. Traumatisme et traumatisé bana na kokola bota na bano babomi mama na bango na misu na bango. Vous croyez quoi? Bana na bakola malamu hein. Na mitu na bango bamoni comment l'acte s'est passé et elles étaient présentes bana basi. Vous croyez que... Ah non, c'est triste, hein? Ouf, ils ont passé. Ils ont vraiment mawa. Ah, Nzambe. Bandeko, en tout cas, Nasuki a pona lelo. Nasuki a pona lelo. Na olo babona mibalo babeta abasi. Na ebité, hein? Ah, ouais, je risque vraiment de déplacer ba langage. Si on a bien appelé ça, batata, ba conseil. Ouais, na pasi na kanda na ona motema na ngai. Je risque de dire vraiment moko ba mangala moi makasi aux akito côté. Aux akito côté mais na ebité là où vous suivez, là où vous êtes. Soki ezalaki ndeko ya yo ya mwasi. To mama o ya yo.
bakonia te makofi to bakosala oyo osalaka mwana bato. Crois-tu e ozala esengo na yo. Soki oyoki nga place oza zwa ata quelques secondes ya réflexion kende nga mpenza nabetaka mwana oyo to modele na finga ke to nasala ke mama na nga to ya na nga mwasi. Tia mama na yo, tia ndeko na mwasi na place ya mwasi oyo mesana konyonga ya kosakana ya kozwa eloko pamba torsion. Tu n'as aucun respect, olobaka n'importe comment. Ofinga kata na miso ya bato, obetaka ye. Aza na tina te kwa aza eloko te. Tu le traites na ba modèle le traitake wana. Tout ce qu'un homme aura semé, dit la Bible, il le moissonnera. Très bien, continue. Aokende. Mais ebake, okozwaka jamais mwasi ya malamu na vino mobimba. Punition no yango wana. Lokola yo foulé grâce au pied. Osakani neloko malamu nzambe apesi yo malamu. Prière nange eza. Mwana mwasi nyonso olanda voice oyo. Oaza na kati ya situation o. Nzambe afungole mayele pe miso. Abima na libalo oyo. Abima na libalo na kombo na Yesu. Les amis, quant à moi, je vous revois prochainement. Tolanda conseil ya ndeko Christian na suka ya voice oyo. Et nzamba pambola bino bo s'abonner massivement na MDGD TV mafuta ya sika. Car ne bozo kango effectivement mafuta ya sika. Une chaîne pour la cause de Christ. Tozana poto pe satoli. Tozana poto fungola miso. Tozana poto sunga. Tozana bandeko pour vous donner ma mboatina ya malamu. Et non pas pour parler, pour ne rien dire. Koya Rolexa R. Toko sala babese na buzoba na mambo ezanga tina te. Yango to senga na bino, abonnez-vous massivement. Faites large diffusion. Bo partagez ba lien na biso. Nzamba ozanga te opambola bino. Nzamba ozanga te osala bino bolamu. Oebito obikisa nani. Merci beaucoup. Soyez bénis.